ba bolingo mbote na bino nyonso. Nzambe yazwa lukumu, nzambe oyo alamusi biso na tongo ya lelo, akomisi biso na mokolo ya lelo. Vraiment naza na message oyo naza nango elingi koloba te ke nzambe ayi kolotisa nga, elingi koloba te ke ezali vision mpo nga makambo boye ebangisaka ngai. Me nalamuki na tongo ya lelo ezali likambo oyo nayebi yango bandakala, natanga yango bandakala, pe nayebaka yango bandakala. Alors bien aimé, nzambe na biso oyo tozosambela ngonga oyo akamba biso, toyoka pe tososola likambo nzambe azoloba na biso. Na kanisi ete nasalaka ba émission na ngai, nasalaka ba théâtre na ngai, me nasalelaka pe nzambe. Me na tongo lelo oyo na ye na mwa makomi oyo nzambe apesaki, nde lelo a rappelé ngai yango. Au fait, na pesi mama Kabasele, mama pasteur Kabasele mbote epai yazali, mama nzambe ya pambola yo, alobaki likambo moko oyo ezopanzana partout. Alobi malédiction ya monene ezali ke bakamba bino na bapaya. Malédiction ya monene ezali ke bakamba bino na bapaya. Nalobi nzambe azwa lukumu lokola tozoyeba likambo wana. Kasi lelo nalamuki na tongo lelo naza pe na kati ya bino moko boyebi tolobaka te, mais pona mboka na biso esengeli tosambela. Pona mboka na biso esengeli topesa nyonso na maboko ya nzambe. Kasi na tongo lelo nzambe alobi na ngake na ba oyo bakoki kolanda ta émission na yo ya munoko ya mubange, lelo pesa ngai mwa esika kopesa ngai otanga Deutéronome 28 à partir ya 43, parce que odiebi yango déjà metanga pona ba oyo bakoki ko comprendre po ete congolais congolaise oyo azali ke vraiment aza mwana ya mboka wana, ata la politique te mais ata la likambo ya mboka. Voilà oyo nzambe apesi nga lelo na solo lina mutu te, na lobi nanu na mutu te, nzambe alobi na ngai na tanga yango po mutu na mutu siko zali o comprendre. Bien aimé, ceux qui tofungoli Bible dans Deutéronome 28 à partir ya 43, nzambe alobi eza kati ya ba malédiction. Les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Wazoloba na biso ete ba paya o bakozala na mboka na biso, nguya na bango, puissance na bango, makasi na bango ekomataka mbala na mbala. Mais bino ya bino boko perdre yango, boko bungi sa puissance na bino. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui leur en prêterez. Ezali bolimbisanga parce que Bible on a dit ça ya français courant, eza natanga kango mingi te. Alobi ke bango nde bako devisa bino, mais bino boko devisa bango te. Alors que liloba nzambe ezali biso nde toko devisa bango bako devisa biso te. Awa échanger pour la malédiction wana. Ils seront vos maîtres et vous serez leurs serviteurs. Donc bino biso ba congolais, au lieu biso to tambusa mboka na biso, au lieu biso to gouverner, mais ezaba payande mutu ba gouverner, c'est une malédiction. Tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Tiba ko sili sabino soki to monde na bandeko na biso bazokufa eza na malédiction. Parce que vous aurez refusé d'obéir au Seigneur votre Dieu et d'observer les commandements et les lois qu'il vous ordonne de mettre en pratique. Pour être bo baby saki, bo to saki te, bo ndima ki te, bo sala ki te, o yatinda ki bino. Bien aimé, so to tangi na Bible, to komona bana ya Israël. Bazalaki ko beba na nzambe. Ezalaki te ke bazo salaka bikobo. Ezalaki te ke bazo yibaka. Mais ezalaki parce que bazalaki ko to sate oyo nzambe azalaki ko loba na bango. Et cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Et kotika la loko l'avertissement mbela oye kotika la libela de génération en génération.
biso tozali bato soki totosi te tala makambo kosalamela biso makambo bakomi awa yango nde ezalaki kosalama mpe yango ezosalama ti lelo oyo nzambe alobi ke lelo oyo alingi alongola nyonso wana alobi si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur lorsque vous aurez de tout en abondance vous deviendrez des esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Soki botosi te bosaleli ye te na esengo na nyonso ya pesi bino tale bela biloko oyo nzambe apesa biso na Congo alobi ete baennemi na biso bakokomisa biso baesclave na bango mingi toza na kati ya Congo tozondima esclavage mais eza nde malédiction ezali te ke baloki biso na mutu mais eza malédiction ezali awa vous aurez faim et soif vous serez nus et privés de tout bokozala na nzala bokozanga bilei bokozanga eloko komela biloko nyonso kozanga kabino parce que toza peuple moko eza na kati ya promesse nzambe batu ba comprenaka te dernièrement na monaki batu bazolobela pona inondation bolimbisanga ba inondation na Congo mais inondation ezozala monde entier awa na Belgique bamboko eza pe oyo kote batu bazwaka babisele kaka po ekene na Londres yango dinda kutu 2 semaines eza na kati ya mai ekawukaka te kendekete olie batu basambela me batu bazopesa tort na bato bazogouverner mboka eza mawa mingi biso africain toujours congolais surtout alobi le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés bokozala kwa bato bamemisi bango mikumba chaque fois bozaka kana mikumba pasi na pasi ti asolo bokokufa. Alors alobi de très loin du bout du monde il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue et il la lancera contre vous comme un aigle qui fond sur sa proie akobwaka moyini wana kuuta musika akosote aye kukweya na kati ya mboka na biso bien aimé aigle wana ezo symboliser kaka avion bakoguta mboka musika baye po bayiba biloko na biso mais nzambe a permettre parce que ça malédiction alobi ce seront des hommes au visage dur qui n'auront ni respect pour les vieux ni pitié pour les enfants bakozala na somo te yango zomona ke baza na somo ya bakoko te na bana mike baza ko violer baza ko sala nyonso pe baza na sengo ya kosala likambo wana bazane sengo akosala likambo wana nde nzambe azoloba awa c'est une malédiction alobi ils s'empareront de vos bêtes et de vos récoltes et vous mourrez de faim nyonso ya biso zokende me batu bazokufa nzala biso tozokufa nzala me tozotalela kaka bakonzi totalela kaka bakonte totalela nde nzambe eza malédiction ne ils ne vous laisseront ni blé ni vin ni huile ni les petits de vos troupeaux de bœufs, de moutons ou de chèvres, et vous finirez par disparaître. Yango bien aimé, nyonso ezali pour être biso tobunga na mokili. Nyonso ezali que Congolais ayoka na lisusu te, eza malédiction. Alors ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous aura donné. Ba siéger, ba ville nyonso nzamba pesi biso. Bango ba siéger, ba vandeli yango kasi makamto zo mona yango wana. Ba vandi pe baza na somo te, bokende ba bewi ko kende. Ata bino moko. Bomona pita makambo wapi. Ba vandi ko, ba vandi na bango. Ba lingi ko kende te pona nini ba yiba kakaka muto za so na sonite ya ko yiba. Alors ils vous combattront jusqu'à ce que s'écroulent les hautes murailles fortifiées derrière lesquelles vous serez cru à l'abri. Oyo bino bokanisaka ke non toza ko bombama toza na biso bien ba miru wana nyonso kokweya bozwi na biso wana ekweya ki bo moto ekweya ki bozwi ekweya ki ba miru ezali ko protéger biso na mbongo na ba diamant na ba or nyonso ekweya ki ekomaki ya bango bien aimé awa alobi na biso dira le siège. Vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos enfants. Vous dévorerez les chairs de vos fils et vos filles.
que le Seigneur votre Dieu vous aura accordé. Vraiment, na suki na nuana, le reste est mou kutanga, menga na suki wan. Bien aimé, ce qui totali awa. Balobi au milieu ya bapasi, au milieu ya makamunyo so tokomona, tokolia misunya bana na biso moko. Yangwano so mona ba konzi mususu aza vraiment congolais mais alingi alia ne misunya bana. Elingi kolobaki alingi batu ba kufa nzala yazwa mbongo pour sacrifier baninga. Azwa mbongo pour eza vina ye, c'est une malédiction. Mais lelo oyo nzambe oyo atindaki malédiction na mboka Congo. Alobi ete totiki mboka na maboko na ye, totiki yango na maboko ya mutu te, totiki yango na maboko na ye. Yango na ye nzambe aye kopesa message oyo eza na Bible. Ngai nazotanga yango. Po alobaki ke la Syrie ezali fimbu oye a utilizaka. Donc makambo nyonso tozomona pona nzambe eza fimbo ya utilizaki po te congolais azonga solennellement azongisele makambo na ye azongisela nzambe mukumba na ye ayeba nzambe atosa nzambe lelo oyo alobi na biso lelo oyo message ya pesi biso ezali na Esaïe 31 verset 8 alobi la Syrie tombera sous le coup d'une épée qui n'est pas celle des hommes. L'épée qui la détruira n'est pas une épée humaine. Devant cette épée, les Assyriens s'enfuiront et leurs troupes d'élite seront soumises au travail forcé. Voilà bien aimé. Nga na sali oyanga, na lobi oya pesinga, na suki na ngai wana, kasi biso na biso, mwana Congo. Ozwa compte ya makambo oyo ozala mbrouillé te ezali kambo mboka ezali kambo te oyo ezotala politique mais ezali kambo ya mabele na biso yo oyo yebi pena ke mabele wana ezali ya yo topesa bien aimé lokumu na nzambe tokopesa lokumu na nzambe po nzambe azongisela biso azali prêt lelo ya kozongisela biso nyonso azali prêt lelo ya kozongisela biso nyonso nzambe apambola bino tozokende ba élection lobi totali tomonike na kati ya bana mboka tozomona ke numéro 20 yende oyo eza na mwa soupçon te oyo tomonike ye wana yango ngai na ndenge na ngai yo moko pona soki okokende nzela nini soko okende nzela nini mais otalaka nanu mboka otala nanu bénéfice ya mboka na yo na yete pona koloba noke voter intel pe awe stali likamwa nzambe ya message apesi ezali kaka ke révélation oyo epesa yo mayele okolanda nani okokende wapi nzambe apambola bino nzambe apambola biso nzambe apambola mboka Congo nzambe apambola mokonzi ya mboka nzambe apambola basoda na biso nzambe apambola ba oyo nyonso tu baza na kati ya ba organisation ya makambo ya vote. Alléluia, gloire au Seigneur.